bolingi komitungisa mingi pona Karine Mokonzi azwa mokumba. Bolingi komitungisa mingi pona Karine Mokonzi abala. Eske bopansaka nini famille ya Karine Mokonzi elobaka nini to elobaka ndenge moko na bino ba oyo butu moi Karine Mokonzi azwa zemi, butu moi Karine Mokonzi abala. Me bokanisaka eloko nini etindaka boloba tout le temps bongo. Koloba mbala moko c'est bon, koloba mbala mibale kamwa bon, koloba misatu en tout cas. Bongo sikoyo bino boleka deja en tout cas. Bokoma sikoyo na nini osangelanga en tout cas to boni. Mokili yango en tout cas eza penza elengi. Mbote ba papa ba mama bandeko, mbote barando na barandonete, mbote batoyo balingaka rando na ba oyo balingaka rando te, mbote ba jeune garçon na ba jeune fille, mbote bana mike na ba bébé, mbote ba Sainte Anuarite, Sainte Thérèse, Sainte Ingrid Kabongo. Nakanisa même ba mère malou bazala babota te, mais batoyo bazala na bango na rando to batoyo bazala kaka be spectacle ya ba vie na bango kaka na nzela to na Château Rouge ou bien na ba salon ya Standigrad ou bien soki kote nini, mais jamais omonake baza koloba na ye okobota mokolo nini ekoma batu boye motuna ebele même na ba cassette vidéo ba émission baleka po monake batunaka ye okobota mokolo nini okobala mokolo nini. En tout cas ezalaki eloko ya koluka. Bien sûr batuna ye mais ezala vraiment mokie ekoma na mbala mibale te. Ba Loris la congolaise ti lelo na kanisa mingi be bayebaki teke abota te, mais ti baye kotuna ye sikoyo batu mususu pe bayebi me balobaka ne yango te, memi binemi na ye bakipaka yango te. Toza na batu ebele ntina na tanga bakombo ezate po bazali ba vivante, mais nalobi ba oyo bakenda. Mais sikoyo Karine Mokonzi banda azalaki na 18 ans bozokolinga abota abala. Ayeko koma na ba 20 et quelques, wana kote komi guerre abota kate, okobala te, bala totala yo, obota kate, bota totala yo, lokuma mwasi libala, lokumu ya mama ya mwasi mwana, na valero yo mwana mwasi fo bala, fo bota, makamwe bele na mutu moko. Yo moko ozoloba bongo kaka na libota na yo, mutu abotaka te azali confirmé. Mutu abalaka te kobitungisa te baza kutu 60%. Ok tina famille na yo, ba cousin, ba cousine, ba koko na bino, ba tata na bino, ba mama na bino, mingi pe babala te. Misusu bakufa kaka ba femme seule to ba homme seul, misusu bavanda oyo ezalaka kende kaka kovanda na ndako mobali oyo bino bobengaka yaka tovanda. Alors epekisami te même yaka tovanda ezakaka libala. Mais koma yo oza na pene na yo bato ya bongo ebele, na famille na yo bato ya bongo ebele, mais yo ozobimisa miskle ya kingo kaka pona kolobela mutu moko Karine Mokonzi. Orie oloba mbala moko, me oleki mbala moko, oleki ya mibale, oleki ya misatu, okomina osangelanga ontuka. Me sikoyo likambu nini etindaka bino bongo. Na kanisa même na Belgique mboka oyo Karine Mokonzi avandi, na kanisa eza na basi batanga.
basalaka baposte ya kitoko, eza na bana basi baza na éducation ya zéro faute, eza na bana basi baleka ba 25 ans maza vierge, mais bayebi te soki un jour bakobala. Oyo atie na nga tembe zwa micro trottoir tambola na Belgique banda kotuna na bakartier nyonso chic na ya pete, na bekole nyonso ya chic na ya banini, na kanisa akoyebisa yo biso awa na Belgique, biso ba congolaise toza penza na problème ya kobala biso basi. Alors komitungisa te soko monike mama moko ya 60 atikala kovanda na mobali te na kati ya ndako abala te. En tout cas komitungisa te atomoni ye na 14 bana, parce que ezali eloko kokamwa te ndenge bolobaka tout le temps na Karine Mokonzi bala totala yo lokumu ya kobala eza boye, mais bozwa te ke libala ezali eloko pete, libala eza eloko pete te na mutu nyonso ezalo zali mwana mokonzi to mwana bobola. Yango Karine Mokonzi asala nini pona kobalisa ye na makasi, kobota boko tinde abota na makasi. Alors soki sikoyo aboti na ete esali nini? Soki aboti yo muto bando sombele miliki ya bana to okende kozwa ba serelai ki oya sombela mwana ya Cynthia Kapashi oya kozongiselaka ye to ndenge nini? Alors Karine Mokonzi ndenga za wana bokanisi alingaka bana te, oui alingaka bana, alingaka libala te, oui alingaka libala, soki pe alingaka ne libala te epekisami te, soki pe alingaka ne bana te epekisami te. Po bino pe batu mususu babota sans kolinga bana, yango wana bomonaka ke tango akaboni na mobali oyo azwi mususu aboti, akaboni na mususu wana azo continue kolanda mibali, azo bosana ke fona salela bana parce que akanate asala ba kobota bana, abota kaka po bino bolobaki ke mwasi foko bota foko zala bana sinote okozala kisita. Mibali pe babota mibali mususu babota po boloba teke ateka mukongo aza mutu moko aza na kisi, yango wana misusu babota pona bongo. Bondima te, mais eza réalité, eza na bamindele te, mais zape na biso batu mwindu. Yango wana eloko eza na mutema ya Karine Mokonzi eza oyo bino boyebi te, ye moko kaka ayebi. Ata aloba na bino ke alingi abala, ata aloba na bino ke akobala, ata alobi na bino ke akobota, ou bien alobi na bino ndenge amesana koloba naza na zemi, wana eza spectacle, spectacle ne aza kosala. Mais ye ayebi soki alingaka kobala to alingaka kobota, ye ayebi soki azana posa ya kobota to ya kobota te, to ya kobala to ya kobala te. Karine Mokonzi abanda kosala banda 14 ans eloko oyo nzoto na ye etindi asala. Soki oya ye papa Mokonzi azape civilité soda, azalaki pe likilité mais lieutenant ayako koma général ndenge bolobaka. Bien sûr azalaki pe lieutenant ya pamba te, soki bango bazalaki na relation na bana ya Mayele, général Mayele seke azalaki général moko ya kitoko ya makasi na position ya kitoko. Pamba te ngape tangu na frekanta na yebaki général Mayele tangu azana lieutenant Angida na kanseta na yebi position azalaki nango, na position bisika azalako vanda na ndenge bamindele ba français bazalaki ko respecter ye, na mukuse azalaki ko commander kanseta ukoleka ba général. Alors soki papa Mokonzi bazalani ba master relation ba yebi position bazalaki, donc papa Mokonzi azalaki mutu pamba te. Mais Karine Mokonzi mibeko nyonso oyo papa pesaka ye alobaki te ngape nazana oyanga ndenge kolo Yesu Masiya abimaki na 12 ans ayebisi Maria mama na ye tala ope nazana bango bazaba ndeko nanga. Alors Karine Mokonzi yende muto ayebi eloko ako décider na vie na ye, ako bombango na motema ne, ako yebisa motote eyemba bina file ezali sekele ya motema. Po mobali
oyo ya kovanda ne tiliwa ezali kaka sekele ya motema. Mwana oyo ye akobota akomema na ekole eza kaka sekele ya ye na motema. Soki pe alingi kobota te amema vi na ye koleka ya ba mère malu, koleka ya be star minene na mokili, to koleka amemango modèle ya ba angelu babotaka te eza kaka ye sekele na ye ya motema. Bino bokoloba bokoleka na 1 bokokende na 2 bokokoma na 3 oyo kozala antuka pe bokopasuka tina osangelanga ontuka me ye akopikle kaka na même situation. Bino bokotoka misisa ya kingo ekoningana me bokeba po soki katani makila ndenge kosote AVC ekosa okobambama koleka pigeon oya uti likolo babetie munduki. Na sukisi awa botikala malamu. Ciao. Bonjour fidèles internautes de www.elengiakomba TV. Bonjour, bonsoir, balandi nyonso ya Elengi ya Komba. Congolaise TV. Partout dans le monde, partout où vous êtes, partout où vous êtes, Elengi ya Komba TV vraiment. Bonjour, bonsoir, na abonné bafa nyonso ya Elengi ya Komba Congolais TV. Bonjour à mon boss, on a appelé ça vraiment un pandi. Bonjour à mon boss, JP Kiama. Je salue mon boss Balobi, boss des boss Babi, JP Kiama. Bonjour, na Elengi ya Komba Congolais TV vraiment. Ngamo na zana chaîne de chaque topo ya boss na JP Kiama ta ay boss des boss ya ni ama danger. Donc ba samta longola zaki. Ya boss na biso JP Kiama. Nzambe na ngai. Ba boss bazali ba boss bazali. JP Kiama, le boss des boss. Napesi d'abord bonjour tebe mbote belé na mo boss JP Kiama wana na kozangisa ote donc na ko leka te sana napesa mo boss JP Kiama boss des boss. Partout dans le monde, partout où vous êtes, partout où vous êtes, Elengi ya Komba TV vraiment. Bonjour, bonsoir, na abonné bafa nyonso ya Elengi ya Komba Congolais TV. Bonjour à mon boss, on a appelé ça vraiment un pandi. Bonjour à mon boss JP Kiama. Je salue mon boss Balobi, boss des boss Babi, JP Kiama. Bonjour, na Elengi ya Komba Congolais TV vraiment. Ngamo na zana chaîne de chaque topo ya boss na JP Kiama ta ay boss des boss ya ni ama danger. Donc ba samta longola zaki. Ya boss na biso JP Kiama. Nzambe na ngai. Ba boss bazali ba boss bazali. JP Kiama, le boss des boss. Napesi d'abord bonjour tebe mbote belé na mo boss JP Kiama wana na kozangisa ote donc na ko leka te sana napesa mo boss JP Kiama boss des boss.